Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Utamu, Voilà, chers fidèles internautes, mbote nabino partout bozwami, merci déjà ndenge botala ratindika tindika. Oeza Christina Radjabukande bolinga toza toujours na pona ko servir bino. Mbote na rifin qui sont bébé papi keli bakolo tindika tindika télévision. Lelo naza na monstre d'amour to betani masolo et belé concernant liwa papa Lutumba. Et puis maramu to développer kana kati émission bola na biso bandel tisuka et puis beau s'abonner et belé na kati tindika tindika et ça la biso vraiment plaisir. Bonjour monstre d'amour. Oui, bonjour Christina. Bonne santé. Ça va, santé ça va. Voilà, chers internautes, vous qui déjà ndenge na solne ndenge na pesi moté. Monstre d'amour par rapport à liwa et papa Lutumba, aux ala qui proche na ye, tout le monde peu avant à kufa même tant on na bon mosela qui déjà nzembo icône d'Afrique. Sangwa liwa wana matanga sala qui onde ni ko papa Lutumba kofi. Oui, évidemment, ça là qui passe mingi, bien que naïba qui avec son temps mingi était à revivre. Et là, oui, denga momuke, na ko zala moins équilibré, parce que naïba qui déjà, moni, na ovana nae tout le temps, na comment écouter la yena ndaku, tant que na maladie comme makasi, naïba qui déjà que bon excusez-moi na yebisa bino te soza obela nini donc eza nango na tina moko te mais nayebaki déjà que non ça ne va pas et tant akomi na poto batie na basoin palliatif na poto elaksi donc to na bopito na biso ezali badocteur basoigne yo bamoni susu ndenge bakokontinue te batindi ole bala banozonga na ndako mais batindi yo place moko okovanda pozelaka liwa moni son akanti kamone salanga pasi mingi donc papa place avanda ka eba que non na ozonga sunda kuti nazaka mutu na okufa mais a garder peka dignité na e tina suka eloko wana azaki sage ya solo moni obi na bible tozana histoire ya type moko mona e Ahitofel wana balobi azaki soka zoloba ezaloko na nzambe nde azoloba histoire wana eza na bible mais mukolo moko bo a conseiller ki mona ya David Mabe et ça là qui conseille na simbaki te tellement ça là qui déçu et puis mi bomaki mais na lobi bon yo muto mayele so balobi so zolo beza lokala nzambe ne azoloba bon mi bomi sundenge nini na lobi bon pona ni parce que je pense que comme boma suicide ils allaient vraiment démarche mo ya ba faible na place ya koma ki so za ki muto mayele te akona pe comme pesa liwa et ya non kaka mwando ki parce que aiba ka ozonga lisunda kote yango no moni nouvelle na ye tant na bi bon mokolo ngo yango lelo nazalaki évidemment toutefois troublé mais na aiba ki déjà donc oyeba ki déjà bien avant que papa Lutumba revivre sous longtemps te yango na sela kenzembo icône d'Afrique non na icône d'Afrique ezalaki tant on a sali nzembo ya papa Wemba omoni nzembo yo le prince de la rumba
Papa Wemba kende atika biso bana mawa totikala sekolela moto kutwa nuna kakasi pasi ezonu na te oya kobongisa ekumani bokulaka nzembo wana tant on a sali yango mama Amazon pakotaki na clip wana esalaki amina nga moko direct carrelage bien alobi sikomoni nzembo yo saleli Papa Wemba eza nzembo zo lela ye meza kitoko soki mo ayoka ki ona bomoi na ye mo telinga za susu bien ngabi ya solo donc pour ngai pena na regretaka point ya Papa Wemba pour mo komuso na pesa Papa Wemba nzembo moko oya après tout kimia na ngai nzoto ekosila awa bomengo ekomi aloba na nga Félix ozwi 11/10 soko na nzembo na salela ki ye pona départ na ye denga tika ki biso bapo nango apesanga te na ebité po azalaki lisusu te yango na un ami direct carrelage apesanga lobby dans ce cas là profites-en aussi au saler la papa parce que âge peut se pousser déjà yango na salaki nzembo wana voilà na expliqué ye moko apesa ba point alors balanga ke Paul bagi non Félix je suis content sali nzembo moko bien eloko intéressant ki nezaki côté wana muto mona na bomoi na e ba rendre hommage et puis nga papa Lutumba sa yembela nzembo mais non sabat ba yo kango na mikolo yoko ya asalanga déjà nzembo mobimba na compte ya vraiment na bana OK quoi et bimi pena basala na studio makamutu azemba na ngai donc eza la sala qui en plus pour amona ngo de son vivant. Voilà cher internaute bozo kandenge waze kwa zo sola na biso pona yo Papa Lutumba zaki muto abwanya génie et puis intelligent place nini particulièrement yo wande ko placer. Oui, azali d'abord pour nangazaki ami et puis papa nanga en même temps parce que l'amitié qui pas agité donc surtout kutani na ebike wana bon collègue nanga ya mukeye wana bon mwana nanga yi ebike wana pe nani toloba mutu tusala ni musala moko. Je pense que pour na Papa Lutumba ezali pona ngai lelo perte munene ya perdre mutu o naza komona lokola source d'inspiration ngai parce que azalaki mutu moko so bozo solo na ye nazomona kutu ndeta zolo ba bien koleka na nzembo parce que moni biso ba artiste to za na ma problème moko okoza na maloba koloba mais faut lukela nka mélodie moni or effort ya mélodie wana ekimisa pe ba phrase mususu loi mwazula yango formule moka bien atika musique betaka ya bani koloba na ye au moins que ça qui est bien eza ndenge ndeko na ngai karma pa au to bisanze mona moko na Kaligula au moins gazoloba na ye tant ozoloba eza plus facile que oluka kaka maloba wana ekota vraiment na mélodie ba batuka ba na koyemba yembango. Je pense que le connaissant là pas si mingi pa na biso ba artiste. Alors Papa Lutumba apesa kinga siko occasion wana ya ko solola na ye ya ko yeba nenga zo raisonner wana eza souffrir munene pona ngai. On a discuté sur beaucoup de sujets donc on a zo retenir mingi pelika mona panaye. Voilà ce que Papa Lutumba sala pe banzembo ebele ya kitoko nzembo nini oye marka otilelo oya Papa Lutumba banzembo ze belé ezalaka selon événement omoni na makambo susu omona pena ke bon nzembo na ndeye quoi moni so na moni par exemple bambanda bazo swana basimona yoki ke bazo ko swana bazana problème na kanza nzembo yo mama mbila embaka ke yo mwasi ya liboso yo nde muto na tango ya kala ozala ko la chef ya famille mais on komisu ko kabola bona boy moni na moment na ko kabola na ko kanza ilikambo wana likambo bo soko ezali donc à chaque fois nazana likambo ya Papa Lutumba on a ko privilégié mais nzembo oyo mabele nzembo wana nde na mona net na ba te so yemuta sala ngo so salama yango moko nzembo wana est vraiment parfait donc nzembo na kanza ke mingi na nzembo wana. Voilà aux musiciens Congo Mobimbe yebi aux qui proche vraiment Papa Lutumba décrire biso un peu sa façon d'être. Oui, façon na ye ya kozala ezali façon ya moto yo azoluka bolamu autour na ye moni alingi te problème moko ezala
omoni. Et puis bon aiba pena osengate moni ngai nde kutu mutu aza forcé le musambi me papa moni problème yo zana ngoso bengi mutu boya akozela ngo solution mona eloko wana ya ko tushenga mingi on dirait ezalaki penda force na été ya ko benga batu ne baloba ba musicien batu matolo azaki mutu batolo te moni yaza ko kansa oya sali na mokili bato automatiquement faut bakanisa ye alors mais malheureusement bato pe sozo senga ba monte bazomona zana bien moni ningolo bateke azalaki na moyen te non il avait beaucoup de moyens mais na âge na ye a relaxa suba moyen on etina likamuni moni biso ba jeune nde okolo ba ke bon tika na sombe lamba tika na sala boye voiture bimisika tika na zala nango tika bobona bona bo peut-être na zolo ba jeune en général mais na ye akomaki plus patriarche moko motu mo azo s'occuper mingi na ma famille na ye wana penza na zomona ndenga zo pesa mbongo pona ba matanga pona makambo zo bima na famille na ye et puis presque bango nyoso bigi baza se ravitailler pa na ye quoi en matière d'argent donc ngamo na za mona yango donc il savait donner eloko wana et puis combien de fois papa le tout na kutana na été banana za ofana na matete eza amitié moté bandika rapidement kaka wate banana za ofana na matete aye pena boye akonga za makasi na lamba madeso omona mina na lambi to vandi to lie pa solo lina ye akei ngapi mukomso na ketala ye na ndako tina ndenge na kota na limité asoka na ba 2002 soki 2003 tilelo donc to wana total na toujours donc ça dit que azaki mutu oyo compagnie na ye ça dit ko vana na ye neto vandi boye oma yo kangi longi par exemple momona ngaza na longi na ngeza kofunga parce que papa le tuba longi neza ikaka ya kofunga mais ça était que akanga ke longi na ye na le bité kaza silikate mais là on a remarqué so bo fani na ye même sur alinga lo balikambo azo sa le fora lo bango na forme moka ya sagesse moni elo koneza o tushenga mingi moni nabi makambo susu donc c'est que ça solo la makambo ou bien ezala pena ke likambo moko esala misika je me rappelle mo comme susu tukana na ofana na matete aye na ndaku na che biloko tozolia banzinzi ba otungisa biso na biloko tozolia moyen te donc moyen ta moninga soko nazo benga na bango po ba pousa na pemena ya yete ba pousa na ta pemena biloko na ngame ya yete donc maman la bi Félix tika ko benga na bango banzinzi ba bi ketolia bango te ya mwana moni ba tungisa biso bo pousa ya ki makelele ba pousa na boite donc est-ce que asa lobali ka bango quelque part bien mais mingi na zo mona makambo zo yela na chaque événement o ezo salama chaque événement où ils ont salama azaki na idée mo ya sika ya kobimisa. Ok, cher internaute, binonyo sobozo lande émission dengezo kende. Question mususu ezake avenir ni nozo mona pona orchestre na ye bana ok. Poto mona pe na bakaya ba musicien belé o ba kufa ba orchestre tikala na sima etikala pe ko kufa. Avenir ni nozo mona pona bana ok. Oui, nga nazo mona bana ok yozala. Pourquoi? Parce que tous un exemple on a déjà tous un orchestre lokola Zaiko. Zaiko mukolo nango komona isalaka DV Mwanda azao beta mbonda moni yem tazaki mukolo Zaiko moni poto biso to komona idée kaka leader ezalaka mingi chanteur quoi même ko musu to emona to etalaka l'homme maki adi bon évidemment zaki chanteur mais Manwaku Pepe Feli Manwaku to mona mnake asali orchestre nae mais leader nango eza guitariste moni. Donc babiloko wana na Zaiko et Salamaki ke DV avant Kufa a désigné le rôle Nyoka Longo a continué mon orchestre. Zaiko ti lelo ezate ezali. Donc mais loko o Salamaki te na bana OK Franco a mis le bela qui ont été des sons vivants que bon songa na kufi na éviter soka lobaka yango. Peut-être que ça l'appelle lobaki yango mais na ndenge ba famille pe boyoka ni bien te. Mais papa le Tumba désigné déjà manda. Ce qui n'est à désigner qui m'a tout place c'est pour ça que tu as un problème yango. Neti papa ou mbati la kina nango orchestre. Kester est mené à tila kina nango orchestre. Pour ti lelo ba fanatique ya Kester tozawana. Ba fanatique papa ou mba tozawana. De soka tika ki mutu mo boye. S'il faut qu'on appuyer, to appuyer. Moni. Mais là on a senga za makambo ya l'état, l'état ndi achama beaucoup.
abimisa pena mbongo pona kombo ya miziki wana ya Luambo, miziki wana ya bana oke ekufate moni akolongola mbongo moko batie même chaque mois batindaka autant pona mise bazana moi quelque chose bafuta moi ba transport ba continuer toujours nani yango lelo olobaki na nzembo na ye aboisko maye betaka parce que papa Lutumba kufi bon so bazo yemelongo en live au moins texaso elengi makasi. Donc il faut l'État a la charge ya likambo wana moni charge ne bazo la charge à Léopard, voilà. Donc il faut rappeler que non tous un orchestre moi za la Léopard, ça dit que donc il faut ba grand sur ba grand nom pour le longa na za parolier na ko sala nzemo mo pe esprit ya papa Lutumba na ki ko tikela on pe bana OK moni ba yebi que non to beta nzemo mo ya baze quoi, mais voilà, il faut ba parolier ba soutenir l'orchestre wana, il faut ba konzi il surtout comme il y a pas moyen, voilà. Donc ceux qui ont bon ça dans l'orchestre on a continuer puisque Moïse a désigné que déjà mutu oyo kotikala na orchestre moni mabeya ka mingi omona leti pepe kaleta ngakufi tozomona l'orchestre ndiri batiki on pas le fombo mon ndiri batiki on pas ya bileko moni juna mumbafu bo comprendre bien te mais so alobaki yango yé moko de son vivant ndenge alobaki pona ndenge papa Lutumba lobi pona manda ndele musuti de l'empire ezali, voilà. Parce que bon moni ba orchestre wana ngo lelo et comment na ba niveau moko boye oza déjà na batu oyo ba kolinga yo disparaître te moni mais bato yo tikeli charge soki bazate ba soutenir nani au monde même na ba internet hein ngai naza na site na internet moni naza na chaîne YouTube moni Félix Wazekwa officiel wana bokozo ba clip na ngai na oya kala na oya sika na ona otosala mikolo pona alita chamala. Mais combien de sites il y a le kuta na komba Wazekwa za na internet, voilà. Donc au monde bato basala site na bango oyebi kutute voilà zo ba contact na bato azo répondre pe lokola yo biloko ndengona ezala ta gabonais muta sala ngo to comprendre, mais entre biso pas ni tout ça la passe belé ndengona. Donc je pense que pour na kaya papa Lutumba ça va pas poser beaucoup de problèmes lokola dessiné qui déjà mutu. Voilà, cher internaute, boyoki to comme na suka question à suka ezaki ozana comité d'organisation ya babsek ya matanga ya papa Lutumba to ko yeba corps ko ya mkolonini. Oui, bon, dans le comité, on a d'abord un problème, hein. Mais le problème, heureusement, c'est que peut-être quand on a un problème, c'est que papa Lutumba a fait les 30. C'est un samedi. Quand il y a un baki, on a fait un beta, déjà vendredi, et un samedi, on a fait. Mais le problème, c'est quoi? Les 31. Donc, juste dimanche, papa Koufi samedi, dimanche, Excellence Bruno Tshibala Nzenze, à Bingisibiso, un dimanche, on a un coup de fil à 2h du matin. Pour moi, on a un livre à Sika, grand-mère, et c'est un peu de boutou à téléphone, et reste dans le téléphone. On a un coup de fil, non, c'est le bureau et le premier ministre, on a besoin de yo, oya awambango. Et on a kendaki. Mais n'est to kenda qui on a déjà posé problème. Né nini premier ministre a bengi si Wazekwa na ndambu ya batu kaka baye wana. Mais le so lungo tonga ndaku na yo aux architectes. O bengi sambala moko ba maçon, ba yepe ba mona ba boy maçon, bo so la pe ba mona architecte. Tin, faut bengi sana nous architecte, aye atalina nous bo su ba mesure, bo yokani ndenge ndaku ngo kozala sima mu komsu to moni batu musu ba bandiko ya. Le biso to kende ko ko na tika ba tu soupe peut-être ba benga ki bango mais ndenge za la kalem su kanga ki appareil na ngo benga na 2h du matin moni. Donc c'est pour dire que dans tout niveau tout type on a mené ni bo benga na habité to za ko bengo téléphone zo yambate na ki na répétition moni maman ndeza laka et ko za la pena ba tu musu ba benga ki mais ba mo na ngo lelo mabe ndeni ba benga ba tu musu mais ba zo ki ole musu na téléphone te. Alors bref, Excellence Bruno Tshibala a désigné qui Paulin Mukendi azala coordonnateur a coordonné makambu ya matanga wana, mais azala moteur chambon na pochité mbongo zala toujours na ministère, toujours na contrôle tel de ville. Donc batu musu bazo sepela na démarche wana te
moni pona nini bakotia Paulin esika wana batiaki ye lokola journaliste te batie ye comme moto ya organisation d'événements moni hein? Un organisateur des événements batie ye pona na sens wana mais batu mingi bazwa na ndenga mabe te ndenge ni faut batia Paulin so musicien akufi il faut ezala kaka musicien azala en tête ya makambo wana mais toza en tête ya makambo wana po biso pe tozali wana mais suka nango faut coordonnateur azala te omoni ata oleki pasteur na bible mais il faut pasteur azala kaka eliti ko ngane nazali awa natanga bible bande ti suka na yimanga ma bible bien bo changer ngane na koma na place ya pasteur te il faut mutu kaka azala ba désigner pona a guider biso ndenge to kotambola problème okindi azali wana pona soki likambo ezali alors bon chapelle ardente oyo pour basala ngo par exemple ezosenga autant akena gouvernement ne abiso akena ministère de la culture ne babimisi mbongo ebimi déjà mbongo c'est bimi déjà pour matanga papa donc maintenant on est très content makamako eko avancer alors malheureusement batu musuba d'accord te pour na likambo ya Paulin mais aki ils a déjà plani parce que il faut tout respecter pe choix ya premier ministre voilà cause na point na yo zo yima mais il faut tout respecter ba konzi mboka même bible zoti na biso ka exercice wana voilà il faut tout respecter ba autorité donc na minute oyo Paulin Mukendinde azo coordonner makambo et puis lokola mbongo c'est bimi déjà semaine où toujours banane pena makambo kozala c'est-à-dire tout le monde a sikoyo ba panneau hein tout le monde toye ba plus jour corps ekoya ba tu faut pas comprendre loko moko problème ya corps ezali nini omoni toza na période ya Pâques et pas ba catholique avant ceux avant Pâques boy bako komisa mutu musuté to ba bako célébrer bako ça la manifestation moko boyete à part cause la ka Pâques ya ngona siko se poser qui problème moko ceux qui corps na yé avant na période ya Pâques donc non seulement et oumel déjà na poto kuna na morgue des semaines yangoyo mais oya oumel sous na morgue awa yangona tozela corps et yaka na moment oyo bala moko pe pour pas que aussi là le 21 comme ça ataba le 22 ba le 23 to kolela et to kundiye na sens que bazwa occasion ya kosalela ye messe parce que zalaki catholique voilà na sens wana nde omoni makambo bat et bimi lokola retard mais yaki retard te zali voulu pona tozela likambo ya kosalela ye messe omoni mutu asambelaka soko lelo azali te akufi bosalela ye messe te omoni hein eza bien te même pona ba famille na ye yangona aujourd'hui ne nazo balelo donc makambo c'est presque mais programme pena comme tel tozongo semaine auto banda. Voilà, cher internaute, qui waze kwandenga sololi na émission na biso na katetindika tinika mon message à suka na pour na émission lelo na balandi nyonso bazwa kilibako ya Orlando na katetindika tinika. Oui, message nanga ezali plus pour na bato ba otala biso na poto. Moni bato ba otala biso na poto. Lelo nazo kapeke omona o biso na poto atozana mawa. Vraiment ndenge papa kufi boye tout ça tozana matanga. Nazo mona baba na matanga ba otindela ngai. Alors j'espère que na matanga wana bato ba peksa ba concert bazo ya te. Parce que so bozo ko ya na moni ke bozo se contredire. Parce que bino mo peksa ki ba concert na poto. Oui. Mais règle ni surtout ça en avec exception nango. Wapi respect à papa Lutumba. Wapi respect à Mikolo. Moi j'aurais préféré baloba que non, concert les atena poto pour na bino ba jeune. Sauf papa Lutumba, papa Bombenga, papa Verkis, Mikolo quoi. Alors les leçons yo kama pour na papa Lutumba poani. Ko yo kanu mawate parce que y a peu quoi les longa son na kufi mutaloba ma ni ngo yo kapona nga polinga na beta na poto te. Bolonga na mama na bino a pamba wana. Toi na ngo besoin te. Ça dit que biso on a besoin ngai personnellement j'aurais préféré que quand là où bibangi na poto wana exception ezala ata papa Lutumba ne na lobi ba papa Bombenga ba Mikolo bino boza bana mike mingi bozo peksa ba concert wana aja papa Lutumba te hein ba mama na bino ba bala bango ba ndemso na banzembo wana ya papa Lutumba wana ba makambo belebele sama na banzembo wana comment mutu ndengo wana na yepe bana ko banga ko ya poto asa ko banga ko ya poto ko kende poto puis ngana za ko fana nai moko musu to vandi bo mo problème mo ke bimaki alobi vraiment na sala ndengi ni nga mo sa za na poto et ça n'a pas si phrase on ko comprendre vraiment Christina
oyo kake mukolo ndengwa na sobanga pe pona mwasi na ye. Donc moi ça Papa Lutumba pe bakoka na pe ko attaquer na poto. Papa Lutumba pe sobanga okende poto zo bake donc bakoki pe ko attaquer nga na poto. Koma kanda ngo ko zala ndenge wana. Alors soko na poto lelo bo sala matanga pona Papa Lutumba vraiment faut que la on est soni bo panza matanga na bino pa pamba wana. Je préfère bakulu tuni boma ba vient na biso bazali kuna ba de Salemba ba vient nga ba Popolipo ba vient na biso ba Joski ba vie belé bazana poto wana nazotanga ba koma ba tunyos tuté po ozangi saka ba kombo mais na pesi moi exemple ya ba kombo pour comprendre que bangonde bazana ba go sala matanga mais bino ba to peksa ba concert na poto bo sala la biso matanga te to lingi pete ne bolinga te to beta biso beto lingi na biso na matanga na biso te. Donc comment bo sala matanga ya musani parce que tant wazala ki wana oyebe loko moko na zolo ba awana émission na yo ezali ke des sons vivants mutu lokola Kester azaki so mutu atambola pa ante parce que azaki déjà kobela na motema mutu ndenge na tambo moni kaza kobela déjà boko fungolela couloir abeta na fiske na poto parce que esika o mongo ko takape ya bien eza na peka na poto moni ba construire mon beta na kisasa awa batmaza na pouvoir d'achat yo zali journaliste oyebi ke eza na ba conseil ba invitation zomono de zakake mutu abengi ba master na ele muso anniversaire à master na ba commission ka concert pour kaka bon louer ka salle comme ça na beta pe ça la nit mo beka nit ka to beti donc ba concert mo comme beta ya formalité ba to ba ka orchestre wana ezalaka mais que ocha libaya ndenge biso to chaka pesa na poto pe na boyo na che salle boyo moni mina bato ba yo zupe mongo na kini sala mangana ngote loba mutu abengi so beta na mariage na ye anniversaire to likamo wana ezane ba mbongo solo mais il apporte ici mangana ngote. Donc j'aurais préféré tant que Kester azobela bato basala te exception na kombo ya Kester babi bon bino ba mise musu bon boya te mais ya azobela tant papa Mbappé serimo akotaki na koma ba mo na que non moni via koti na koma non to linga souté atambola botika ya beta Papa Lutumba ndinga za ko beta ata au nom de la maladie bolo bapenda que non to tika ya ba no beta parce que to moni que vesco azobela mais non même yé pas za obanga okende poto au moins so na komi place wana biso peto boyi na matanga na biso quoi to boyi na biso donc boza na biso te so peto kufi boya na binote parce que bino moboyi to beta na poto et en plus de ça le ko pesa nga pena motema pasi moni neti nga na français so ba pesa nga na beta na mbogo nga moko ah oui bakamo ero moko tali pena boyi ozana poto zana na mukanda te mozo pesa français mukolomboka ngai pona zali français nazwa diplôme na poto yango ba pesela ngai nationalité babiki mutu azali mutu tozana besoin na fois sala do biso tozwa nationalité ya mutu ah ezali bilote komi obali mwasi mwa mundelo zolo kaso bala nani ngona te ezali pena ke diplôme ya mutu parce que na mboka na nga moko ba pekisa nga pena beta alors so na zolo babo ina yesala nga passe mingi parce que Papa Lutumba pe azaki ko banga okeno beta na poto lelo bazo lelaye arrêtez bo papa pense ba l'arme na bino donc bo sécher ba l'arme na bino to na mo besoin te donc là on a ko ba yango sala nga passe yango na mais to biso to za matanga biso bato to za na souci ya mboka oyo ya Congo to na souci parce que to perdre mutu munene mais na remarqué bino ba journaliste bato mingi basana besoin d'interview na wase quoi pourquoi parce que l'aksa qui des sons vivants tant wazalaki alaksa bolingo na ye et pas ya Papa Lutumba na bani na Papa Lutumba te nazalaki pe ko approcher mutu lokola Papa Wendo Kalosoi moni nazalaki ko approcher Tabulei ya zaka na limité kaka na 11e donc ni tovani na biso na toute la journée tozo solo la ngai amina ngezali ba mikolo po batikela nga quelque chose na mutu. Voilà. Yango no moni naza très touché. Bat bazomona ki oui parce que ça dit très touché na likambo mais ali parce que naza ngana approcher ba mikolo pona apprendre. Malheur na ba jeune oyo bazoka sake yo neti mukolo mundoka Papa Lutumba neti yo bosane concurrence ali kamunini. Bo we la ndeti logo nini. Azali muta génération na bisote. Azana yo mukolo déjà. Muta ningwana azobela ozomona même na bisote yaki muketo on est là hier. Ça fait très mal. Il y a au comité na ba niveau na ya komona ke tout ça ba jeune lelo et belé tout ça na musala oyo tout ça na mutu na famille ina biso ya ba musicien azobela tout ce que nous tala été que dire si on a bateau
bazape entre guillemets na ba papa le tout mon na ba famille na bango pour bato musu baza na pe baza na bande ko na bango na famille baza ko bela basalisa bango pe mais bazo kipe na bango su bango te pour bango nde ba comment vivre bien a mutu wana bo avie wana mais a fouté là au minerval asala pe makamusu pona yo est-ce que bazo kipe bango ça dit maloba nanga ezali au-delà ya makamu ya papa le tumba eko taper l'esprit na biso to comprendre que na ba famille pe toza na ba papa le tumba o tozo négliger lelo si mon mokolo akufa bon tolingi to bima lokwa so ndeti soki nini na matanga na ye voilà donc merci mingi na occasion pesingai peut-être toza na question mususu mais en tout cas occasion pesingai Christina Rajabu ya ko sala émission ya ko lobela papa Lutumba et na sali effort lelo pourquoi parce que vendredi tozaki na concert pour na makambo ya papa Lutumba lobi samedi pe tozaki sur na concert na Mikondo voilà donc tobeti vendredi na samedi ba concert au penet sadi ko moni ko sisi concert au moni mina ko tokinzo to mobimba donc moni ba concert andengona le dimanche na bino il faut que tout ça l'émission pe karana Christina pourquoi pas donc na sali effort mais na sali en plus pour na komo ya papa Lutumba pour soki nga na lobili kama papa Lutumba te batebele toza mingi te otokolo ba bongo to parce que muso ya fondé témoignage toloba aya ko créer témoignage moko boye eza nango ya solo te moni ke o ngai yo nini parce que tant to makambo papa Lutumba ezalaki tozaki muke o tozaki ko approcher ezali moment ya ko régler ba compte te na ba ko no bino bo poussa na kuna bozaki na papa Lutumba te eza matanga na biso nyoso tu o ayebi ka sala ki faute na mama papa Lutumba a rectifier yango pour tous les sous dans ma bazali ba fait na biso ba verkis ba te belé bazali oyo bazana besoin de soutien les musu ya mbongo te mutologa fait verkis a les amutambo moni parmi ba riche tous na bango na mboka bango wana so mutu akansaka o papa verkis asila donc c'est que o azana mbongo te donc c'est que donc ozo komitia musa penalisu quoi mais azana besoin père moto bengana ngana fait verkis to bengana er mo boni papa neni bona tout ça tout solo là voilà donc soutien ça en bon côté ils ont un peu coup de fil ils ont un peu présence. Merci Félix Oazé quoi tout c'est les mingi ndenge au PC biso vraiment temps ya kolika na tindika pour ne pas le tomber ça les vraiment essayer en mingi merci pina ba internet nyoso wazo ki libaku ya Hollande biso na kati ya tindika merci na bino ya trop vous avez vraiment ebele ko Hollande biso bande tisuka na osenga na ba balandi biso pona mkola lelo bo s'abonner kaka na kati ya tindika ça la biso vraiment bien wana opesa mbote na Jaël Moulanga la femme forte place aux anapesio mbote na sponsor officiel ya chaîne Malela de Londres les champions topesio mbote place oza maître Samim Pongo vie kisi Kissinger na pesi bino mbote batuto balinganga na kati ya tindika na pesi bino mbote ngana bino tokutani mbala sima Junior Mbui na sima bilili na bosante équipe technique mo matindika na pesi bino mbote Kelly Morivas to da Silva na pesi mbote na pesi batuto mbote ba ona bosani mbala sima tokutani na bino mbala sima bye.